Ah, famille Bota, famille Bota. Toujours focus. Toujours. Nzela mosusu te na kolanda. Bobele se nzela na yo. Nanyalakisa nga nzela ya solo. Bobele yo. La vie, la vérité, le chemin. Mosusu te se yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Se nzela na yo. Baye batalelaka yo. Bayokisa masoni te. Papa ya baorphelin bana bitike. Bosungi ya bave. Mobikisi oyo asikola ngaye. Liboso ya banguna nanga. Alongolanga na maboko ya bayini nanga. Famille Bota. Omoni bato baoseka. Voilà. Bato baoseka. Ok. Onemenemene enuwa. Onemenemene oniwa. Jesus. Ona izi nyanga. Ona izi anamanyuma. Ona izi nyanga. Bato bazoseka. Wana to raisonner papa na biso Roger Baka. Voilà. Na ti 2 giga na nga propre. Voilà. Na on la 16h30 quoi. Voilà. On attend la meilleure film. Et puis film moko ya Bellevue no le kana maboke TV. Voilà. Bellevue zaki mwasi ya Da Costa. Abandai ko sala semblant na miso ya Liza na Marina. Voilà. Annonce la semblant na miso na mais Da Costa abandai ko finga Bellevue na bosa ni titre film ana ibano le kana maboke TV. D'accord pas alaka. Voilà. Maman zaki so pa camarade zaki Marina na Liza. Voilà. Maman zaki so ka tali film wana TV. Obezo mo neta kanga Da Costa 4 ndinga solonga meza film pour niveau Bellevue abane ko adorer munini ko kumisa mobali nanga za gentil azuya ba ver mobali ko pesa baninga bomela mais faut voir Da Costa. Voilà. Siko ba biloko a bongo total la femme soit soumise à ton mari. Sosa leli. Sosa bi marambo lo beza solo. Ozomona pour total na film wana comment Bellevue azala ki soumise. Voilà. D'accord, ça zo finga ye azo bete mais Bellevue soka bibi pa camarade na ye. Abimisi mobile na image mususu. Voilà. Pamela na ebite tolobanini suna moto. Bellevue talisa batu ndenge nini. Ate ya biso lolenge nini. À partir à film nanga na comprendre libala eza facilité. Yeba ko bomba bosoto ya mobali na yo. Pamela Matondo. Les passés oh ya Bellevue eza pourri, eza les passés nini. Mabe yango ndeni aboma nani, abomela nani libala, abeta nani atonga nani. Oh lelo donc en fait nga so na vani na comprendre elo moko elo ko penza ya finga ezate. Yo ba lobaka ke muto yo yebite, oyebi vina yete ni na sala na mokili. O préférer ko finga makamba lokuta po batu batala mokili mona OK yo olobaki mais nyoso obo sala. Bozo ko sa biso. Voilà. Bato to tala bino tozo boko sa biso to vivre na bino na mokili mais conscience na nzambe muta ko kosa ngo azate. En tout cas maman Bellevue merci beaucoup na musala kitoko ndengo zo sala lelo oyo comme exemplaire on a ba comédien nyonso asali pe film par exemple pas madame Bellevue akosa la film nyonso ezokota pendant une année a tourné par madame Bellevue obika ko futa billet kepe poto na ya sombi pe mutuka na comme na 4 makolo parce que Bellevue lelo yo kitsa ba comédien mutema lelo ba parents ya ba comédien o baza ba parents ba komi pe ba responsable liboso baza ka ba responsable te tozalaka wat yo ke ko bota na comédien wana maboke na mutamatolo a personne mais lelo valeur ya ba comédien ye grâce ya madame Bellevue mutaboto koko betele maboko te en tout cas nzamba pamola madame Bellevue. Quand vous avez aussi ma personnalité moto. Voilà. Est-ce que tata nous na maman no ba yebi? Tati kala na mama tata da kufa na.
Et tata na sa mabele fa yeba. Est-ce que tata na sa mabele azoyeba ke yo zo toucher personnalité mutu moko. Voilà, daju. Famille no ba oyeba te. Sami ka to sala ka ba semblant te. Au moins tant belle va benda la biso matoi. Na lingi bo finga te. Asala semblant te. Parce que alingi te. Soki belle va ba no yo kango goût. Mais belle va pesa demain nyangi merci hein. Voilà. Mais belle va tanga combattre dingala pa na TV. Bellevue adora Jerry Kobetox mais Bellevue appelle ça Yamsi Yambe merci ba Jerry Kobetox ba Clarisse Plasma ba Rihanna Sole ba Jemima Ibele ba Mamulu ba Bisoni surtout neto vandi bo Patricia wana mais Bellevue atanga komba muntu moko en tout cas merci oto mona muninga na ye adora bato ba ofingele bato ba ofinga ba ninga na ye ba comédien na ba comédienne. Mais comment Bellevue a so temps ya ko gérer bato Yaya moto gachi yango to mona grand frère nga propre na PC mbote personnel na sa mabele soki mbote koma ke komela Far West. Voilà. Ozomona vie azaka moto gachi na oloba na yo ata yo soda soko ye Far West soko bi tete. Mais soda moi muki o Far West pas ko ngumbe pe na munduki na ya sangisi na munduki abete ma boma Far West. Ozomona ndeko mobali conseil na opeso silama omoni bato nyonso tu wana oyo ozoke vanda na bango oyebi parcours na bango te mingi bakanga njoto na banganga bakanga njoto na bakatea parce que lini na bango yango wana siko yo batami wapi Yaya mwaso ataka tolo la se oyebi kolela potango bofinga kaye ya tumbola bino te bino ne batu bobanda kaye bobi lelo Bellevue soka lobi alala lela pa nzambe samigra ebele mbunzu ye na dikosi ye na mbunzu na oloba bino likamba solo mwaso ayebi kolela parce que Bellevue oui mutu tout aza le passé yango to moina discrédit o to sila mutu nyonso aza na le passé na ye comment nga le passé na nga bolingi bom matisanga na nkulusu. Voilà. Mutu mobo ya ça la fierté na biso ba congolais. Mais quand yé wana mutu wana koma humilié partout. Quand yé mutu moko wana batu bazozwa ka ba audace ya ko finga ka tout le temps. Mo pe na comprendre te pe ndengo ozui penza kicho yo vandi ozui courage o bandi ko finga mutu lokwa madame Bellevue. Na ba personnalité nyonso wana za ngo. Lo ba kabela bino bo ya ka sala na lombo. On a problème te yango ba lobake soki madame Bellevue za kana so kabelo na gauche o linga droite eyebate. Makambo ebele o bapesa ki mbongo ke kosasa bagadi na biloba loba na ye moko kuta ntela pesa mbo to yoka ba masolo wana nyoso na bango moko o mama Bellevue akabelaki madame Bellevue jamais abi marabu pam sa lo bizarre réalité madame Bellevue jamais na tani wana avant maman allo Bianca tinengo finga ngabonga mtu na pesa eboy madame Bellevue en attendant ça vertige na biso moko voilà Pamela toucher loko moko bo eza vraiment capital ya motuya tangu Maman Bellevue a pesi mutelo ko ne panela lo biso ka pesi na gauche na droite yebate ozomona biso tozala ba témoin bo vanda maboyo mona ke muto otinda bino bokene na nini bokene zo aboyo mukolo ba opesa mutu mbonga voilà ko craquer yango to lo baka nyonso Maman Bellevue akoma ba filmer lelo bo benga o monotonie ou par numéro 1 c'est Bellevue télévision ba film o ya kotisi batu nyonso banda babandi ba carrière ba chaîne na bango nani basali yango bino batu bozo critiquer ba film ya Bellevue bana na époque à Mobutu na lelo bosala déjà koma film nini koma film nini o dirija pe wapi tala bo sakana Bellevue te eza na ye na minute oyo bo kita bo mata ba changeaka histoire te et loko ne makasi o dérangera ba on numéro 1 ya Bellevue ba changer histoire te jamais
Focus. Toujours. À la grande communauté de la famille Libota, on est là vraiment tozali wana ndenge bo linga biso ndenge to sel la bino toujours à mosala to loba ki trio o ezali pona koya kotalisa ba valeur ya madame Belleville Konzi na ba film na oyo o sel la biso discrédit bo moni yango botali yango oya yoki yango akati obeye teni ya ba réponse nyonso oyo na ba question botunaka maman Belleville alobaka te asalaka boye nini toyebeli ye azali actrice na biso oyo osalela biso ba film ya kitoko film na biso ezobanda déjà le Tartuffe ezobanda kala mingi te na Belleville TV lobby déjà na 16h30 film na biso ekota tolobaka yango Yesu alobi ete bayekoli bayudasi bayena mwasi oyo oyo asala bondumba aye kosopela Yesu malasi na makolo etunaki Yesu ete kati na bino nani oyo asala lisumu te atombola libanga abambo be mwasi oyo ya bondumba aye kopakolanga malasi kati na bango tomonaki bakitisaki yo be mabanga na bango elingi koloba ke mosantu eyi kaka na lola biso baso toyi bato ya masumu. Voilà, un grand merci à mon boss Igetingi depuis États-Unis et famille Libota Mobimba ya Willy Moucheni 00 le véritable et l'unique code mondial Olivier Songandila na Katia Windok et papa Alain Mateka Bambote na yo depuis France aussi, maman Nadine Mateka, papa Didier Mateka, maman Sandra Mateka, bana batuya, maman Germaine, na kasavubu na force wana na pesi bino mbote. Lelo, nazalina mama Leki, Pamela, na mwana suka, ya famille Bota, biakazanga, to solola yango kaka, ndenge toyaka. Pona ba valeur ya maman Belleville na bosanité SAS société mabele ya papa mabele motema batu ya maman Judith kuna na mboka ya France na mboka ya Mindele société monene ya peinture SAS mabele biaka zanga Pamela Matondo kelele kaki toloba yango kaka ndenge tolobaka yango biso to yaka to défendre maman Belleville parce que azana ba valeur to défendre ye moko moto te mais to défendre ba valeur oyo c'est la biso film na biso discrédit et sili et moi commentaire parce que film déjà ya sika to moni présentation ya ba acteur to moni teaser ndenge bandi ngai ngaka mingi koloba ne bandeli ya film tena ngaka ko chamwa muwa na pilipili obena katikati ya film biaka zanga Pamela Matondo à vous. Voilà. Vraiment, bonjour d'abord, na ba mélomane tout balingaka biso, ba tutu balingaka notre autorité morale, Belleville Télévision. Voilà. Babi vraiment famille Libota Mobimba, Oye, famille Libota Focus, voilà. Famille Libota Shalom. C'est grâce à vous de vandi awa. Voilà. Eza na makasi na bino te na ngolo nzambe ndati na bino pembe na. Amen. Boso ki bino pe bosala ki te, so pe nzamba pe sa bino bolingo wana te, to nga pe to zala te. En tout cas nzamba lola pambola famille Libota, bambote na ngana dongo le sanzamba versase. Voilà. Et pourquoi pas Odette le sa maman na Leslie na mefile sa motema ya papi Irène qui a l'autre meilleur couple na moni bino na concert ya président Ferregola. Voilà. Irène Motema Richard. Et merci à Nadine qui a l'autre, Jocelyne qui a l'autre, Karine Zanga, Patricia Branco, voilà. Agent César Moko, Adage Lubanda, de Turquie Luanda, Turquie Paris, Païwapi, Rose Mengazali. Les nos amis, ils ont la pose à décoration. Voilà. Ils ont la bibiche Moussouamba, Ipupa, Pamela, au anniversaire, collation, Atoza Libanda, Bisotoza Kinshasa, Yazan à Londres, voilà. Ceux qui ont la pose à Naye Bibiche. Et ça, Anna Kisasa. À peine à Kinshasa, donc, Toza mieux placé vraiment. Toi, tu as besoin du numéro à Bibichi Décor à Benginga. Voilà. On a sa numéro à mère vraiment. Et merci à mamie Tadina. Merci à la grande H. Voilà, merci la grande H.
la maman chérie à moi si merci na maman Gina Mabiala maman Tété maman na biso tout ya famille Libota bamboto na bino yango na samika ba yo et puis Pamela Matondo Pamse shalom na monika obwaka mi obena Adidas ndo yango nde makamba pe goloise makasi en tout cas félicitations à papa voilà félicitations papa voilà alobane mingi ta oyemba kaka en tout cas shalom na famille Libota mobimba famille Libota oye famille Libota to lakisa bango to za kebele en tout cas famille Libota to consommer film na biso oyo maman Belvie a cheli biso en tout cas combo zo sa titre wana eza makasi combo ya titre les tartifs voilà en tout cas bo consommer mingi film na biso na combo ya les tartifs oyo maman memara biso ben ali falancé mema biso falancé o awa soko tanga te en tout cas ko tanga titre ya les tartifs te en tout cas bravo na poutine de l'écrit alors ba mingi azaka la fille qui dérange en fait aza rêve na bango no parce que ndenge ezana au moni tango discrédit esili bato bazo ba mi tuna ba komi na moi embrièment mobo moko muke bakoti na Bellevue télévision ba to Bellevue oyela biso est-ce qu'alembi to azoyela biso longo maman Bellevue alakisa bato ke alembaka te musala na yende eza ba film force na ye eza musala eza ba film sans ba film maman Bellevue aolobela liso nini en tout cas merci beaucoup na papa Faustin Bruxelles maman bébé c'est la maman qui dérange regarde mon garçon Paris maman Germaine na Cata France wana maman famille Libota en tout cas bambote no ebele maman Gina Mabiala la maman chérie à moi si je te salue aussi c'est bien mon votre humble servante parce que autre m'a dit la star maman qui a famille Libota la fille qui dérange défenseur à Makasi la poutine de l'écriture qui est Bellevue Kandila patrona tabita ba comédie bo sambrier te musala de vandi awa si bolanda kaka oyo ya biso to sala parce que to sala makamba malam lo bolandi trio en tout cas makambo ya malam otobo taka maman Bellevue azakamta ba surprise biso pe to landi ba surprise na to komi bata ba surprise to lali to lamuki te photo sala trio balandi eloko mususu ya sika ya makasi o toujours préparer et ko bimali sur liboso na bino bo banga te boza calme parce que batamayele bazali yango to sangana union fait la force to ke kaliboso samika amba ba question ya yo ba réponse. Merci beaucoup. Là je souhaite une heureuse anniversaire à maman Bonheur oyaye anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire maman Bonheur joyeux anniversaire. En tout cas, joyeux anniversaire à mon papa chéri. Tu sais que je t'aime beaucoup. Voilà. Papa Sam Mpunku les nécessaires. Papa Sam comment on le voit boy? Papa Sam Mpunku tala pe cannabis. Biso pe to fêter awa et au salama. Joyeux anniversaire et papa Sam Mpunku les nécessaires. Na base à Londres, on a ba mbote no belenza ba bakiselo mikolo ou ba bonheur et belé au mona ba koko na ba kokolo voilà au kosi manzete et anniversaire à papa Sam Mpunku les nécessaires. Bisous. Voilà, merci beaucoup. Ça évolue, on continue toujours. Écriture à Madame Bellevue, et ça, ils sont sur le Camboroka moité, parce que, ça, les abisso, film, ya kitoko, ya malonga, lelo, et yeko, bungisa, moi, bo soto, ya kina théâtre, bien kazanga. To raisonner, ya na biso, nani, ya len. Ya le baka soki nzeta fufu ya le na bosa ni trésor baka tozaki pena Alenzai ya nzeta fufu ozomona tozaki pena papa ya biso aloloba bongyo Jésus de Mbandaka Jésus de Mbandaka te zaka comme ça José de Jésus mais on tira koufa paix à son âme voilà ozomona na prince motiri ozomona toyepe na DJ nini Walupompo Tony Best ozomona po tozalaki déjà wana ozokakila 18 fona zonga otala Mirador à l'époque Mirador et banda Nigeria tango de tango 24 sur 24 obie numérica trésor baka funa nakende Natala, Kimana classe, total obe film. Siko lelo na koma so na bandi. Soso pa lobi, Mamou Bianca lobi yo bebo solo. Tant to lobaki maman Bellevue azaki éducateur en masse.
en tout cas édikaka vraiment masse lelo oyo bandeko na biso ebele tobenga bango ba diaspora c'est-à-dire que vous avez un problème mo boya on ata obeta lisolo e pas na pas résoudre problème na obeta lisolo e pas pasteur nini mais soka monika film ya Bellevue eleki na télévision azui consolation na makambo na yeso bien ka uti obeta lisolo moko awa ndenge d'Acosta banayi konyo la Bellevue na film wana mais Bellevue soka vandi na ba camarade ndenge azo kunga mobali d'Acosta komati na niveau ba camarade ba vandi yo yaka na chambre agela Bellevue na kata chambre alela mais apangusa maya misiko ba camarade en tout cas madame Bellevue a édikaka masse tant bato bazozela ka mama Bellevue ya ko répondre bato ba mafinga ne so ba finga te a répondre ka bino déjà na ba film na ye total discrédit tala tableau ya papa na biso Tirbo na madame Bellevue ba réponse boluka apesa bino so réponse nini tozonga na tableau ya madame Bellevue na papa JR mutu nyo son avis azana le passé ba pasteur ebele lelo o ba koma hotel ya liloba na nzambe ebele bazaka kolia ba fufu na fulu bazaka maboma ba témoignage ezebele la commissaire kizenga sala abela ka maladi mo ya sinisite commissaire ezo basala ba avec donc mutu nyonso ezana pasteur motemba mo hotel makabo eke nzambe ndenga ata nzamba ayeba eke yo un jour ozala pasteur ezana eloko o epousa ki ye akoma pasteur mutu nyonso azana le passé na ye lelo ba le passé ya bato mususu comme le quoi ba boma bato mutukutu assassin abeti yo masaso kufi mais azana avocat o défendre o sambela yeke faut abima za na liberté le passé nini o eza ya mabelo kwa ya madame Bellevue o ba memisa ye le lonkolo le passé nini total la paix rétroviseur total la paix kama kambo lekali na simate total la paix o ezo ya liboso lelo o to satanda te ke na Congo lelo pe moi sa koko kamba mboka lelo premier ministre na biso za mwana mwasi ona nini lobby pété ona nini lobby pété o mona ke président de la république aza madame na mwasi na mobali ana valeur na société mutu nyo sa na le passé le oso ba comédie puis ba bengi place mo boazui courage ya ko signer contrat ya ko kende par invitation c'est grâce à madame Bellevue vraiment c'est grâce à madame Bellevue tozo bunga kama kamususu boye na simba balo yenge pourquoi tozo bunga na simba batu pourquoi le lo auto vandi a to pesa faire gola ba félicitations à sali ceux qui pendant 13 ans beta sous Europe te le lo beta la ki se bango ke aza artiste comédien ayemba artiste musicien pardon ayemba ka yango ke ko yemba lelo peza tan ya mama Bellevue bo betele maboko Bellevue a fongola banzela partout Bellevue lelo oyo pe ba comédien lelo ba komi fierté comédien pe a sali pe boye alemba te biyoka yokezane lo mote oyo ya bukel suma pe kalelo nyonso amesana nango kende ka liboso penzamba lingaka boye babundisa ka mutu azana étoile bango ba kanisa kende ba obundiso boye ba porte ekanga manzo ate ba porte ezo fongwama partout madame Bellevue en tout cas vanda na yo oleki bango aleki bango makasi voilà bien kazanga ngamo ko ngoko loba moko elo mona ko loba nzo mona lenge moko boye ya polo rouge na mazopa rouge oyo komi 3 fois na otangelo ngana tangaka oyo komi dia 3 fois na mono déjà na polo rouge na mazopa rouge orange rouge bordeaux papa non yebisa yo soki pa lobi likambo bo etikali oui shalom focus ozomona na vie kolingaka te obima moto gashi bomemisanga nkolo onzenga mna betaka Yesu sete ata ye moko mwana nzamba ebike oui ngai pe nasana le passé mais lelo na koma mosantu yo kovanda na te fo finga nga makolo mayanzi o nga na finga yo te na yebi yo te peut-être ay mususu na yebi to pesa na moto sola pe be na kabelo ata 10 francs na nga mais lelo vai na kiti po finga nga yaya to mona ka botebi prière nini ya passe à motema Bellevue à la terre non y a besoin ça migra muko mususu ka mutu likola moto boy to comprendre te ozomona nzamba lobi bitumba na bino bolele pananga et surtout bino bato boyebi ko bunda te yaya oza mwa mobalo oza bande kwa basi keba voilà, ça évolue. Merci Nadadjou, Nasima Yabilili, na Enoch Luzolo.
na Anthony na Masini ba osala musana bango normal kaka Pamela Matondo Bianca atalisi biso alobi batu to banda kotala film Nigeria mais lelo batu babaya film Nigeria Maman Belle-Vie avec son écriture ayela biso écriture oyo mutu atie mega na ye na téléphone atala kaka film ya Maman Belle-Vie. OK, ça migra lelo o ezaki peke omona ke bo ozana ndako na ba parents te total esobe total muyombe gauche total intel total boto sabo omona pe ba parabole longo la babilo na bina buzoba wana buzoba o batala ngona ba parents batala ngona ba parents mais lelo madame Belle-Vie la accepte que ba film en sala photo total ngona ba parents très bien en famille omona pe que papa moko boya bengio depuis Paris a kokoza na ba 50 à 60 ans oyebisa OK na uti olanda film à madame Belle-Vie parce que azo éduquer masse en fait très bien azo éduquer masse Maman Belle-Vie lelo asala maboke ta yela biso cinéma. Voilà. En plus ote ya biso makambo te po ba bieza maboke. Yo mona muta tonalité joua kuna. Mona muta tonalité joua kuna. Omona ya biso kuna ba binaka. Omona biso ba mbundeza kuna. Te place à tonalité est-ce que tonalité zo jouer nini ndongo lobi tonalité. Tonalité. Mais tonalité joue ka trop, joue makambo bele ça Marie-Jeanne ba jouer na tonalité. A jouer tonalité mais jouer tonalité wana penza ya bata bamboka wana te ya makasi wana. Marie-Jeanne a jouer tonalité moko eza simple. En plus ça joue ka mama. Et ça mundele ni omona o jouer na tonalité ya makasi. Azala te. OK. Marie-Jeanne ndenga zana humoriste. Yena nde komona Marie-Jeanne boy alobi na nute mais présence na yeka présence physique na yo seki Marie-Jeanne zana tonalité ya makasi te o wana ba jouer na maboke non Marie-Jeanne a joué donc na ebité na koko benga on na joué déjà très bien kaka voilà OK a kimi ça ka moi lingala muke ma joué na est normal parce que ba mamé belé pe o moni ka uta na mboka maman mo ya mongo asala ata 50 ans na ko na kishasa awa lingala ka uti lobi mbanda ka lingala échanger en tout cas tout que la mututa na ye vraiment exemple temps ya madame Belle-Vie écriture na ye lelo ezo bundela ye partout voilà en tout cas écriture ya madame Belle-Vie sans polémique et bundela partout ba président na biso Caleb Toukeba na ba sala ba film OK ba sala ba production ya makasi mais ta bango mo peso ba vana ba loki mona mwasi o aza loro moro boye mwasi aza makasi en tout cas eza penza tana inga isala nga passe garantie ndako yebi yoko loba ke Belle-Vie ndabeta lisolo wana na yebiso loko moko boye Saminga amba Pamela Matondo lelo tozo ka exemple Ini Edo pasa na batu na bango pe musu kuna sala bolamu voilà et koko zala film na bango linge banda OK batie publicité mo soit ya film na biso moko bo obika bato kuna ba sama boza pa bolongo lango bandeni to yoka nini bango te mais biso to bande ko ça le contraire tozo ko adorer bango le to adorer biso ozo mona mais lelo Belle-Vie na changement ngai de ko nga mobala za journaliste na RTNC ko kosa na te yeso aza ndako hotel musu te Boke TV et lelo azotala film ya Pechanga ozo leka na maboke TV ya mboka ana ya ye nazo ye biso babiloko tokoki kobana ko adoraka yango wana pa culture ya mboka na biso ozomona Belle-Vie sale loko moko boye to beti nango maboko to kumisela ngo to tsela ngo bakobata to tsela ngo makelele c'est ça ozomona ke lelo pe producteur moko mona bi OK il faut na sangisa Xi na sangisa Dinana na sangisa Belle-Vie na sangisa Gabriel na sangisa Bakata na sangisa Sila donc presque en général bango tout wana na sangisa bango artiste so kaina mbongo na je abika sangisa atomona wengeti wengeti ensemble bato ko sanga ta producteur kaina mbongo basanga na yo felete le producteur sumona bata bosolo la te bozala ba intercédant mbongo ndeka raison sabino non mbongo ko sanga mutu te mena moment oyo mutu na posa bosele musala uyo to la cacher na it uyo kene we to bana mona ngo nani yana biso 7e bagarre lo bango abina na plateau ngala mutu beto bano sola te mais to sola te libanda maintenant to comme na scène to sola parce que ça na zu caché ya batu il faut na tourner na sa musa pas za musa na so na silisi na kati nga no mbote za te
na scène pe za ennemi te ezaka ennemi te tokosana te ezaka ennemi te Samiga professionnel aux ennemi na scène c'est ça Pamela c'est ça pour nga naza nga na ekoluka carrière na nga na ekoluka parcours na nga na ekosala musala na nga yango moni musala Bellevue osala biso mais pourquoi beaucoup reconnaître valeur ya Bellevue wana te mais pourquoi beaucoup vana te que bovandi mambo botal bobi te biso vraiment il faut to betela maman maboko biso faut to boitele ba fleur yango moni toujours bozozalaka na se ya malédiction bozozalaka toujours na se ya condamnation parce que bozoyina mutu oyo ana sa malédiction c'est ya condamnation oui bozoyina mutu oyo peut-être asali lelo Nigeria bazonga na mboka na bango etikala na mboka na bango pour ne pas na biso les qualités mutabo boko betele maboko voilà non to beta maboko Samiga azo mériter Pamela Matendo na bité Pamela moi ko le koza ki na liloba voilà. Ok, Bianca, vous avez vraiment raison. Le lot au impact ya ba Nigérian nyo ceci là. Ici là, ici là attends même ici ya ba comédien na biso moko awa o ba Konzo, ba Kikedi, ba Muyombe gauche, en tout cas ici là ndenge to banda ko tala télévision liboso. Le lot autant YouTube e bandi sika no se rappeler. Voilà. Mutabi misambonga somba 1 giga. Ata l'internet ata la vidéo, c'est difficile. Mais le lot aussi battu comme aux courage au ba film na YouTube c'est grâce à madame Bellevue c'est grâce à madame Bellevue tout le monde madame Bellevue ayena ba innovation mususu ko etikala kozala na YouTube te oyo ba comédie ba salate ayana élévation mo bolelo pe ba comédie belé ba joie courage ya ko telema voilà très bien ta casa top vision boye na boye l'état madame Bellevue a s'imposer le te fo ngana sa leloko nanga pendant 6 ans c'est pas facile faut ça obi mamtolo déjà mais le lo mutu nyonso comment fongola chaîne na propre ko na kombo na ye moko alors en fait na kombo na ye moko ayo bake na zabo na zota di fois na mais yaya e batu ba osala abonné voix liga facilité na comédie belé le lo ba comment fongola ça ba chaîne YouTube na ba kombo na parce que baza conscient surtout banda na abonnez-vous dara ngala ko lo belo moko pardon oyoka pasi ya YouTube banda na abonnez-vous obenga pa bati na 0 abonné obenga ozo penza ko sala oyebisa batu bo s'abonner tala ngala banda ba chaîne msusu bo omona okuta na batu na kati ya transport osengeka beta chaîne bo s'abonner beta chaîne bo s'abonner malgré ba kolo chaîne on peut bazana na bango na reconnaissance oko bando bandi chaîne moko penza na 0 abonné tango e full ko komi osusu yote en tout cas maman Bellevue o abanda vraiment na abonnez-vous et lelo to moni 6 ans c'est pas facile bakazanga Pamela Matondo ya kozala toujours na augmente wana ba film ekota kasi o calculer pendant 6 ans si le 6e année maman Bellevue a commis combien de films abimisi combien a commis combien ba comédien ba combien professeur o atangisanga je suis aya oleka ngai mutu na lakisa ke abakomaka be botika sambla ko botika lolombo wana Samiga Costa benga so lolemo obo chaka lolombo boya ko sala lolombo logi la patrona ezata na ye en fait totika sambla ta bobandi ko finga mutu ango bobanda ko finga lelo mwana 6 ans okende classe ana première primaire deuxième primaire soki mwana mobala ana deuxième primaire moi ça la première primaire ou peut deuxième primaire aza déjà muto tinda ke ko soma mafuta ya to tchana pondu oyebise ke longola lipapa no wana kota na ndako c'est pas facile c'est pas facile Kobanda chaîne à 0 abonnez-vous comme ça qui na 285 000 abonnés longwa wana lelo ko 6 ans o bana mibale belé pa banana bangona bana basi ba kokango te ba bakatana ba mususu lelo oso bazo ko résister muke parce que bazana ba renfort moko ba pemel ba ocha bango poids mais madame Bellevue aza yemoko aza seule contre tous non, c'est madame Bellevue seule contre tous. Parce que bino nyoso
boza bayini ya madame Bellevue Ok. bolingi Bellevue akende liboso omoni Bellevue so akokisa eka 2 à 3 à 4 atiaki lolenge akanisaki yende nani akanisaki elobama déjà po bayebako na nzembo olobaki tro na esika yango bati yo pembeni yebisa bino eloko bobosanaka batiaki ye pe wi alobaki tro na esika mokonzini bati ye pembeni bino bato bozakuna bosali nini osala eloko te eloko nini ya sika baloba nini nini oyo nouveauté eloko ya nouveauté o bino boye nango eza te o bino boye nango eza te mais soki toanisa bino ke ya nouveauté Bellevue ye nango eza Bellevue asali lelo bino bofunga bachaîne YouTube lelo afongoli restaurant Bellevue lelo asali Candista oyo bino nyonso tout donc tokoki kogénéraliser te mais majorité eza grâce à Bellevue lelo afongoli bana basi ebele misu pour comprendre mwasi aza utile na société lokati lelo boye lelo soki lelo président na biso to mama na biso Denise aza na besoin asala eloko moko lokola ya valeur ya bafemme abenga basi ya libanda atia bango yo kanta ozango vanta Bellevue ofandisi wana oui parce que Bellevue aza na ba capacité wana potentiel wana merci Yamba merci vraiment aza na ba kilo wana ozomona ke moi ce soir aza na 2 pannes ozatike o mato côté madame ADG très bien o mandenga zabo to côté vraiment ministre éducation mais oui ma belle-fille n'a pas mérité makasi sosa marambolo beza solo président Fatima maman yango yo bozo valoriser bato misusu bato bino boza mieux placé à valoriser mais ba belle-fille baza wana maman Denise okoki kotata belle-fille conseillère na yo parce que aza déjà na ba capacité wana ebele okoki kele quelque part bova notano bi non je ma fille à moi Bellevue mais ça wana mama bozo bomba eloko likabo boza nango tala Bellevue changer ka pays o mona valeur na ye absence na ye ndenge ekomona na mboka osilo ka biso tozana na diamant to yeba osalela ngo te twana cobalt na biso twana minerai na biso mais to yeba osalela ngo te mais bongo lelo soki minerai ngo ke nango kasi nde boba nolela nzamba koloba natindelaki bino bafandi na se na moi oyo boete ateya bino bato na masumu bobongolisa mitema boyela biso na etando ike batina ya Sodome na Gomora boyela biso lukietu te boyela biso mabina ya sirani te boyela biso éducation boyela biso bafilme oyo ekedike bato tokomi na temps de la fin oyo filme Mama Bellevue ya komaki voilà tobeta Yesu maboko parce que bazo comprendre bijou toa nango te toza nous sommes fiers d'être à côté de Bellevue. Très bien. Maman Denise, okozala de cité. Parce que ba valeur au Bellevue zanango. Ba kilo Bellevue zanango. Mais nini bo. Ata maman Judith. Voilà. Nini lelo za ministre. On va un peu autant de bien. Voilà. Mais na cause appelle moi ba fight moi mike bo. Voilà. Mais na cause appelle na posa mutu mo azape na pas tout ya Mama Bellevue wana ina makambo belé. Azana mutu parce que lelo voilà. To chité déjà. Voilà. Bakoma olela. Oloba na ngai. Tabolo ba ke Bellevue mutema mabe. Bellevue asala ki bo lelo komi komi make bakata enga na liste kinga kat. Lelo oyo Bellevue tanga bana okende kinga kat. Asungi combien de comédiens na ba comédienne combien de comédiennes soka zaki mutema mabe est-ce que balinga okota na liste kinga kat wana banda Bellevue al soit disant de ba benga na ba chroniqueur baké déjà combien de fois biloko pona ne ba wala moi c'est ligorodo en tout cas ngai ye akala mutema mombo ya linga kotala intérêt na ye ko Mama Bellevue aza Yesu akufela biso ne kulusa akufela ka ba comédien pembeni ya mama amen siko ye moko ye kaka moko wana ye kaka panzi makita ye kaka ye ya talaka siko intérêt na ye moko acha bakabelo ya ofele ya Olga Kabelo
alata batalon tala ya matanga Suzy Bantu momi ya na batalon aya mariage nabi aya mariage Suzy Bantu oya ye baka kolata talon te pe à son âme aya mariage Nzambe asalaka moto na moto bena motema na ye mama Belvi tomonaka ndenge longi nezali kitoko ndenge motema na ye eyipeto moto mosusu aza na motema likulu ayekotia baninga confusion papa imayemba moto mobimelo milokola porta boloko mais wana pe ya solo mato imangongi ayoka te di yokanisi kindoki ezalaka ndenge nini ntango yokosala mabe yango nde bondoki ye satana ye milimo na yo mabe futi mawa yaya kosa te papa wemba kosa te umela papa na biso émission esili nango tokutani mbala ya nsima Pams Matondo quelques dédicaces et toya ko défendre maman Belvi nga alobaka soki lelo na nzela ya mosalo oyo bien azwi eloko moko boye na kozala toujours reconnaissant vers maman Belvi Kandi parce que moto alingi maman Belvi Kandi alingi pe ngai et lelo ata o boye na botoko demere kaka na maman Belvi ata mupepe ye ata mbonge ye tokozala wana pona ko défendre ye so na titotiki madame Belvi na mona na ngate na okepa nani Pamela Matondo pesa beba bote na. OK, merci beaucoup maman Belvi. Merci beaucoup. Samika Amba, en tout cas j'ai très mal à la tête en français en français mais nazote on va na bande de l'école très bien nazote on va na bande de l'école nga sikolo so lobi que jour surtout on va na ka to sa émission en français donc on démarrer voilà tozana ba demer nyangi tozana bato ebela en fait famille libota bata mayele très bien lobi be so to vandi na plateau to sa l'émission en français to pesa bango défi biso na français bango pe na français to j'ai mal à la tête merci beaucoup Biaka Sanga Bruxelles voilà laisser Dieu la maman qui dérange regarde ngoma garçon par Natacha Goula la patronne en tout cas joyeux anniversaire et papa Sam pour le nécessaire voilà merci beaucoup na batutu balingara nga pena le marabino vraiment mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman nasi merci na mauvais propre Tito da Costa le roi célèbre Christian Ngoma merci na Marlène Mwanangani ayi wana vraiment mondeko et pourquoi pas Pamela Teuzula vraiment balobi famille moko malamu vraiment Zambalula abatelo et merci Samy je vous en prie merci Nadadou Biaka Zanga merci Enoch vraiment grâce na bango de bililo et comme vraiment na banda merci beaucoup et tokutani yobosana kaka jana motema produit bangala na Italie et papa Johnny le aquarium kilo à Congo du fois belle voilà merci beaucoup joyeux anniversaire à Égide Mayaya et happy birthday to you abotama le 5 mai mais to bandi déjà yango que du bonheur à toi jour mon ayo c'est que to fêter vraiment Égide Mayaya oleya on a le barolega exaucer Mayaya talaka yo ma Deborah Mayaya yaya baleki maman Fifi maman ya bane belé tantine de tantine maman Fifi Basson maître Christian Basson mon avocat de sursure aïb sangana zana raison nga akosambela nga kitoko maître Christian Basson talapeka Bianca Zanga et na bosani te lisusu bébé winner aussi bébé winner basansi bambote na yo et pona lelo to suki awa kimi ezala mabota wa bino ezalaki trio na biso ngai Samigra Amba la Cléopâtre de la presse congolaise Bianca Zanga mwana suka famille Bota Pamela Matondo mama leki ya famille Bota tokuta na biso mbala sima famille Bota focus shalom merci beaucoup.